Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kikunaga nazaku ya biso Kikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Kikunaga kilema tukinde Faf kilelo ndiko Izande fe Faf kilelo ndiko Tuko sepela Numukupe oye bunenga Avidi public Ebinga kya Kamisise kwa komedien Dikukumo Abidi Bibi. Didier Masuki, Abidi Bibi. chez Didier Masuki, Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kikunaga nazaku ya biso Kikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Kikunaga kilema tukinde Faf kilelo ndiko Izande fe Faf kilelo ndiko Tuko sepela Numukupe oye bunenga Avidi public Ebinga kya Kamisise kwa komedien Dikukumo Abidi Bibi. Didier Masuki, Abidi Bibi. chez Didier Masuki, Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kikunaga nazaku ya biso Kikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Kikunaga kilema tukinde Faf kilelo ndiko Izande fe Faf kilelo ndiko Tuko sepela Numukupe oye bunenga Avidi public Ebinga kya Kamisise kwa komedien Dikukumo Abidi Bibi. Didier Masuki, Abidi Bibi. chez Didier Masuki, Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Bienvenue à l'hôtel Saphir, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 082 107 65 79 099 991 74 21.
Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Solution eye ndeko ya Kinshasa tunanga indini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et bongo solution awa na pine korpa, et pa ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser ma solo. Bota la bino moko, ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact idéologie bazo bete ngoma partout de façon que engenga est comme propre awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kosoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis tobomba bapine na bameshe bameshe elingi koloba nati sete mbamo tolongisi totie meshe na ndenge ya système ya mikili bana po to bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosala na bademonte pine bamachine ya pine eza kuna bademonte pine ekodemonte pine ekomonte pine gente ekobeba te tosala na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo Bonjour, bande de Kobalandi, ya avis public, mbote na bino, bino ne se pas kozali, nzamba pambola bino. Tout le monde est sur le lot, on a numéro ya sika, bande de Kobalandi, bomisa na na biso. Bande ko, lelo toko ya uso la bongo, li solo ya artiste na biso kunene na kombo ya Takinga, oibi Takinga bien, peut-être il y a Milezi, tout. Donc, la période de Moukandeya, tout ça, vous voyez que le roi Sala, et ça dit pièce mon et tika la bongo lelo, la pièce mon phare, donc, et toucha mon dateti lelo, ici la rangalate. Mais ming, de rato solana, artiste de Takinga, tu suis dans un téléphone depuis Luanda, beaucoup comme Agami de Sori Naye, Bandi Kovalandi. Et tu reçois le solo, il y a le solo, il y a Caporal Mumba. Papa Boulangando, Papa Adanga, tout le monde dans les réseaux sociaux, il y avait un certain monsieur à l'équipe de l'émission, à l'objet à Bimiko la yé Boulangando, place mingi pona biso ba congolais. Si moyen ya osenga aide, senga ba aide na ningi zali, na ningi ya bien. Mais mutu ozo komi ko sake yondo komi Abulangando bande konanga. Abulangando c'est un grand comédien. Grand comédien ba ticket banzela table banzela ba Togo ba Guinée tout ba Côte d'Ivoire ba yebi. Alors tout cela qui pona papa Takinga lelo papa Takinga pesi biso de précision. Ya ko ba soki Abulangando na oya leki ce que zaye topé eza yete. Mais pour eux quand on la totila mina na ba image pour na makamundi ko namso papa Takinga alobi dans le monsieur a dit comment ça fait interview so peut pas date pensa que apota ma boye abanda théâtre boye tout après si ma position na ndenge o ya yebeli mais to yeba soki eza vérité to pesa vérité à partir interview o to sali bon na papa Takinga ndi to yeba soki eza vérité ou non. Mbote na bino nyonso bondaka biso de bonanga pichu matwana
Switzerland, depuis Lausanne, puis tu m'as la paix sur un bout de belé, et pas yo Ozaï. Bah, mes condoléances, la famille d'Yabanza, et on a so Mireille, autre, papi na katia Allemagne, na paix si famille na ba condoléances, mingi. Donc voilà. Bandeko, biso à Congolais, na biso à chroniqueur. Et comme ça a passé, mais tant que nous yamba moutou. Il fait dans le bamoutou, na zanan. Le buzz va vie autre comme que dans YouTube, oh, et comme ça va être n'importe quoi. Et comme ça va être émission à n'importe comment. Vraiment, nous devons yamba. Aujourd'hui, va tuer ce qui est solo, tout le monde le kuta, yo y a internet malamoko quoi. Donc voilà. Donc bara mingité. Nzela ba image ne to yeba. Est-ce que ça solo gaza bulangando, to be aza abulangando te. Bande konanga. Biso wa Congolais, il faut tous se rappeler quand même de moi Sony. Tous se rappeler de moi Sony. Même si vous avez Boulangando. Parce que vous avez un bon ningi belé. L'internet est commis donc et si comme nous avons besoin ou rien dans les réseaux sociaux. Nous avons des comptes à rendre, il faut aller dans les réseaux sociaux. Pour le mot pinga battu, il faut aller dans les réseaux sociaux. Ils ont ma mingi. Vraiment mingi. Vu que tout ça, on a des artistes Takinga, tout le monde, moi, il va pas continuer l'émission. Tout le extrait de Takinga à Sali et après de rejoindre l'émission. Tout là. Epai na yo kotuna yo mwalikambo oyo esalaka ngai pasi na motema oyo esalaka ngai pasi na motema mama soki otali nasi nakomi mokolo ya lelo yo ngai nazwi mokano nakende kobala mwasi ya kitoko azala mwasi ya mboka na biso te mama nasi nayebisi yo libela e mama nasi nayebisi yo libela e mama mwana na ngai kopesi ngai mawa mingi na motema e kopesi ngai mawa mingi na motema e tata na yo asi akufa natikala kaka se na yo moko e soki okei okotika ngai na nazali kaka se na yo moko e papa nazali kaka se na yo moko e papa ebongi malamu papa obala mwasi ya mboka na biso e botomonanaka ntango nyonso e papa botomonanaka ntango nyonso e papa tata nanga asi akufa kasi apesaka ngai kombo ya Takinga e Takinga moto azongaka nsima te mama Takinga moto azongaka nsima te mama lokola nga nazwi mokano ebongi kaka nakende kobanga na yo te mama kombo na ngai Takinga Takinga moto azongaka nsima te mama Takinga moto azongaka nsima te mama mwana na ngai mwana na nga yolingi okende mosika okotikanga na nani soki kuna likambo ezwi yo okosala ndenge nini ye nazali kaka se na yo moko ye
Bandeko bolandi ndeko na biso takinga makambo asali boyoki nzembo abeti azongisi biso na ntango wana esali kitoko makasi azongisi biso na ntango ya bamile na ntango ya bamilezi donc esali vraiment bien puisque opéré tona ti lelo eza na groupe moko te na république démocratique du Congo akoka kosala makambo oyo miso tokoyawela basala groupe monde esala bagroupe bima yango ebele ma eloko wana mutu akokosa eloko wana azali bagroupe nzo ebima mpe yango na systeme ya kosala baorchestre tukobete esala mpe asiksi na ndenge nango me ya kovanda libela ndenge minzoto evanda ti lelo so bato totala yango bato to bazalaka toujours na esengo ya kolanda mutu asala yango aza te alors bandeko na ngai tokotiela bino sikoyo interview bola na nde tosoli na artiste na biso makambo ya alobi concernant makambo oyo ya ndeko na biso oyo auti kobima komi kwake ye Abula Ngando e tokoyoka mpe nini oyo artiste alobi mpona carrière na ye artiste alobi aza toujours en vie oyebi ki abelaki kameme mingi malade de dérangeaki ye na niveau Angola ayekokita Kinshasa bandeko na biso le grand producteur JP Masamba depuis Kinshasa tokanisa fondation tokanisa oyo akanisa baartiste comédien tout ya mboka na biso vraiment bravo à ndeko na biso JP Masamba azwaka akokaki kofaire évacuer papa takinga depuis Angola na bandeko bazali makoki bazongisaki na Kinshasa azwi traitement lelo papa takinga santé eza très bien kolanda bino monde tosoli na ye na nzela telefone depuis Angola bokoyoka nini alobi nakomonopolize baparole te tolanda ndenge artiste ya biso takinga ndenge esololi tolanda. Ah ouais, Kakebeti, ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon banama des fois pembe. Allô, papa Takinga, bonjour. Bonjour, monsieur. Le grand journaliste c'est Didier. Nicolas Belé. La canise susu na yolo, la canise susu na intermatonge. Oui, merci en tout cas. En tout cas, bon Nicolas Angola, maman qu'elle est bien. Oui, nazo bunda, Angola na groupe, na Kinshasa pena na groupe. Angola pena na groupe, tozo répéter, oya yebi Angola yebi Ciné Africa. Nazo répéter chaque lundi na Ciné Africa. Ah. Papa Takinga, merci d'abord que les cas sont la vie du public. Tu bengio. Donc, tu vois quelques sujets sur Makambouya. Faux Abula Ngando Abimi. Et puis, tu reçois la Makambouya opérette. Au la deuxième version, tu reçois la Yangope. Moutou le bosso, donc non dans les Kambouya papa Abula Ngando. Tout le monde garçon m'a bimi, il y a sa émission à. Tu as eu la réponse mais ils allaient qui pendant la moulaïté, il y a un truc qui sur la main la moulaï. Est-ce que papa Abula Ngando a toujours envie to pe akufa? Papa Abula Ngando akufa. Akufa ça fait plus de 5 ans. Akufa na Guinée. Ah.
Mais bah histoire oyo ndeko bana ko pesa wana nyoto za mensonge to eza solo. Grand mensonge aza mutu mofunga kuna ebiete. Papa na moni ndeko moni kana na ba réseaux sociaux nga na ebiete na mona été makamulu so beta na zo kamwa. Donc na makamalo bi te beta kana minzoto kufaki po te beta kana Suzanela bongo ngai na melaka bango mbongo yango nga na makasi yango nzoto groupe munene ndengwana ngana zo mbongo na kele pourtant nzoto ki groupe ya Père Bifalo na kombina bango mbongo na ndenge nini ngai patron ki Père Bifalo ngana ki Père mais patron Père Bifalo na kombina mbongo wana ndenge nini entre temps nazo connaître toujours na nzoto na milimbo ko pina zala na nzoto zo mona ba mensonge ouais oh epesi batu ba vertige batu ba oyo ba yo bala na mo internet ba bia nzoka kufa te nzoka zala ne kaka donc voilà akufa penza akufa donc ba crier da soufa baza so invité mutakufa ile so danga kufa na Abidjan abula nganda na Guinée murumba ekufa na Kisasa voilà D'accord, bandeko balandina si boza koyoka makambo nyonso oyo ndeko wana bolandi auto sala émission ezali lokuta donc ndeko abula ngando artiste abula ngando akufa déjà banaka na Guinée donc boyoki oyo ba report ezako bima pa leader de leader yemoko Papa Takinga en direct depuis Luanda tozana na téléphone awa sikoyo. Papa Takinga tomoni tolandi mwa extrait moko ya chanson oyo otinza kibiso ya opérette makanisi na yo ezali ndenge nini oza kozongisa système wana ya opérette wana osala kala to pe o changer version mususu. Non, en tout cas, normalement, faut na zongisa ngo na arrêté quitter mais lo be kasa ngai na belaki malade Kassengai et puis nous sous Tamor ezalaki po naki na soutien te voilà naki na soutien te moi ba Tamor kasi Tamor yangana bulanga na profiter ka binsa mutu na ye voilà voilà mais na projet voilà, vous avez un projet? Oui, projet Zali, donc, j'ai le fait bimana niveau ya ba Canada kuna, et ça la maison moko boye maison amteko, et aussi supporter ma kamutu, parce que mon seul de tali ka boye, min je te disparaître. Le coup la Zali en vie, on a na moni que non na tia maye na ngai, na zo c'est loko wana. Moni, ya wana naza na producteur na appelle la maison kuna maison sans tambour 1000 trompettes yango muteza ko sala ke eloko na bima to so saki da filmage to so tuna ki nous c'est sila ke kaka ebima ok voilà. Mais osokali eloko ya kala ndenge osala ou bien osali mususu mais na ba genre wana ya opérette wana milezi non na seka na genre opérette mais na bakisi biloko mususu oyo ezalaka te biloko mosusu mpe ya mwa atina te nalongolaki yango entre temps na scène na baelema ya sika moto ya kalaka na scène kuna ezali tata na mukandeya nde azali mais c'est bien ye azali mais sikoyo groupe na Kinshasa groupe mosusu na Angola nyonso na maison na kama eza koproduire yo bango baza kozwa makambo nyonso wana en charge non parce que eza kaka même groupe eza kaka groupe na ngai mais soki nakela Kisasa na travaillaka na groupe wana soki naye na Luanda na travaillaka na groupe oyo voilà groupe oyo ya Kinshasa ezali kaka groupe oyo avidi public asaka na émission na Intermatonge ou bien ochange api sous baartiste non oyo ezali na Intermatonge majorité baza kuna ya Kisasa bango na bango ya Kisasa oyo Intermatonge penda ouais. Mais baartiste ne soka sika na baoya kala kaka muto récupérer papa na milezi ba mususu baza susu invité ou bien balingi na bango susu ko ya ko sala ko travailler na yote na baoya kala
Allô, tout le monde. Oui, na bao ya kala, en tout cas, na récupéré kaka kata na mukandeya. Bon, somo na zongi na kini na akide en contact na mutu na coupé. Semba radio mutu na coupé. Le soleil de na kini to na zonga kini to travailler sur na ye. Semba mutu na coupé. Ya kala bata sous invité. Semba mutu na coupé, il a toujours en vie. Oui, attends en vie. Attends ben en vie, puis attends en forme. Avant de la commune. Attends en Chili. Ok. Mais quand la nenge aux autres travail, les nenge au salaire le koana. Aux autres sentir que au salaire impact le kola nenge c'est là. Oh, ça la marakala au ben nenge. Bon, ngai na travail mingi na tela ka mingi côté. Pour toi on a deux forces. D'un côté toi on a succès, de l'autre côté toi on a talent. Alors on a c'est base ka mingi na s'accrocher ka mingi na talent. Succès ou t'as na bino. Question à poser un bino mieux placé pour répondre à moi. On a talent ngai na présenter le comme il y a bien au se placer bino. Maintenant pour na et soit public bien et je dépend maintenant na bino presse na public parce que mayele nangai succès ou dans la public à travers bino pour te sentir déjà dans moi extrait oyo to kutela ba ndeko balanda ya moi mukira o tindere bisone boza ko répéter en Angola to sentir que penza ya quelque chose et puis na moi extrait chanson là oyo ya 3 minutes oyo bandeli wana ya kala vraiment ça sent vraiment que c'est du lourd. Ouais. Merci. Merci pour promotion. Aussi au bandit, on avait Bima ou dans la maison là, bandit pour promotion. Il fallait que bandit les gens les canaux mission, qu'on le bela yango, mais on dirait autour les canaux mission, tous le bela on a une minute. Au moins le bas na solo baboye, et ça déjà promotion. Au moins une promotion mobimba. Nous yo ça déjà promotion. Oui. Parce que je passais l'émission à yo, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ouais. Donc, avis au public, avis du public, et ça, monsieur, mon nene, on a un souci, on a un journal de Kawana. Alors, on a démarré, voilà. Donc, ça fait du bien. Donc, ça, monsieur, on a un poids. Comment on est, on a démarré, voilà, ça depuis déjà promotion. Ok. Je vais la témoin, ce que c'est frappé. Je vais la grand témoin. Oui. Voilà. Oui. Donc, on a vu qui me dit, nous avons une émission à vie du public. Voilà. Ok. Merci, notre artiste Papa Takinga depuis Angola, bandeko, vous avez kolanda artiste, en émission, vous avez panza poké. Mais là, ça fait plaisir, tout le monde au niveau santé, j'ai nous le bateau santé, que santé, si ça va. Mais est-ce que, wana nenga na yoki, mais bandeko, vous avez kolanda yo, santé, si normal, c'est bon. Oui. Santé, c'est bon. Santé, vraiment, c'est bon. Quand on est un soutien, moi, le soutien de Tigaraté. Santé, ça bien, mais si vous avez même là, un producteur, mais il y a des gens qui ont une pièce, aussi travaillé ici. Qui n'ont pas de ticket. La vie, il n'y a pas de ticket. Voilà, on est producteur. Mais il dit que dans un producteur, on a eu les bossos. Voilà. Alors, si vous avez des aliments, na bunda kanga moko, ba répétition, ba travaux, ba nene, ba mona zo bunda. Oya liboso, producteur nda tchaki poa, ba répétition, ba nene, filmage, ba nene, maison wana sans tambour, mi trompette, nda tchaki poa. Mais oya mi balo yo, nde, soki nzamba songi, toko zwaga ka mutu, oya kotia biso poa. Mikolo tiko leka, sokoda za eko pesa batu wa mbongo na ba evre na bango nuzo o basala, Papa Takinga evre osala, et tikala evre moko et si la radio tilelo soko bat bato talango mutu nyonso faut ACP la katilelo. Est-ce que ozoa quelque chose sokoda reconnaître ki yo ozoa quelque chose ou non? Malheureusement nali affiné à sokoda te naki affiné à Soneka. Tant basali sokoda na monike Soneka yali sokoda dimi na monongwa désordre. Tabino nzambe a orienté ngai. Nzambe ye moko azala sokoda nanga ye moko nazwaki
moi recul na kota na nini wana te ba soki etengemelaki ngai na kosongo kaka parce que nazokende kisasa bakala mingi te mais soki etengemelaki ngai te etengemeli ngai te donc CPT voilà. D'accord. Merci bano balandi tout anda papa takinga tozo etami te ya za mutu aba répétition mambele belé mais boyoki vérité ya likambo ya fo abula ngando et boyoki que pièce yango yo ese elambami nyoze sili ba seli peja ba filmage toze la pièce na biso atana nzela vili public bolanda ngo ba chaîne musu to kolanda yango ba pièce intelligence odo benga ka ezali lokola ba pièce mususu ya lelo oyo te ke boyoka ba soutise na kati. Mais ma pièce na yé ba bloc na bango ndeko sala opérette et zo pesa conseil histoire et makasi donc to sepeli nenge opérette na biso ezongi même si à l'époque to zaka bana mike metile l'autre landaka yango to yokaka yango et puis biso maele mingi na monde théâtral et puis ko bana oyo ya tika na ye azwaka rekila makambo opérette et ça on a mouvement mon côté groupe mon côté et zaka relève ya ça ba bloc oyo ya ba opérette. Donc ti na yemo wa ozongela toujours idée na ye oyo ye azalaka na yango papa takinga mukiliza kolanda yo bato alingaka yo baza kolanda yo toza ota mingi te lilo babi ko bana bango ba fanatique no to alingaka yo nino ko bana bango lilo bana ko bana ba fanatique so alingaka ngai ba konyo ko linga ngai parce que ko kata na ngai to ko sila na nga e ko dépendre na bango so bango ba boy ko linga ngai to bazo linga ngai souté na ko travailler mais na ko travailler en vain mais di mutu mo ka na marché a o tela biloko ne ba tsango kate me biloko kitoko e ba ko tia kate mais soki ba tuana kaka ba ye bakanga ba tie ka poa et que ça va bien parce que na ko décevoir jamais bango et puis ngai ba pièce na so teli bande il est là jamais na tia ba bêtise parce que bi que tant na zo sala ba parents ba zo landa parents landi bana bazali ensemble na ba parents ba zo landa yo tie bêtise. Tu vois ce que ça fait. On a ça pour l'éducation à masse. Donc on a pu se mettre à l'éthique. On a compris ça dans le mois courant. On a raté que pas l'éthique pas délaissé. Non. Pas l'éthique, nzamba loba ali ngala ali nzamba ya bande ya ba éthique. Pas décourager raté parce que à venir ils auront besoin de passer oui. Présent on vivre mais futur. Les années mo nzambe. Ya on a pièce on a salaki ezoloba mingi. Voilà, il y a un cinq bateaux balandanga. On est pour soutenir nga. En commençant par avis du public. Voilà. La bandit l'avis du public à Tikangati. D'accord. Bateau numéro ni bakoy ko zula au niveau Angola, te pe niveau à Kinshasa. Ba numéro na ko bateau mingi bateau na rango. Plus 244 932 144 846. La Zongeli plus 244 932 144 846 Wanande Ozinga direct. Ok. Merci beaucoup notre artiste, grand artiste Papa Takinga. Ça fait plaisir on voit le sous le nom na émission à vie publique ta Ozonga Kinshasa, ça émission signe biso déplacer ka to longa Suisse na roya hôtel à hôtel à Kinshasa, to roya ça émission sur Munene na Kinshasa. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci vraiment pour comme là mon bala simaso dans la mituna to kobenga o lisusu bato ba ebile lo vérité la comme papa les gars fo abula ngano yango to ngate ba vérité pas na yo moko po zambia kala bango donc ebi vérité vraiment voilà ça abula ngando te j'insiste voilà asa abula ngando te to ebi ngate ebi ete na monika na TV et na réseaux sociaux ebi ete voilà. OK. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci à vous pareillement. OK, au revoir. Au revoir. Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, la mande fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Ake mobembo, oluka mwasi, koya kobala.
koyo mama akomi mawa kona takinga atiki ye moko kona mwasi koyo asepeli singa imi ayelelo kote na balaye okilo na zambi makambo masolo na ngai na ndimi yebaka bokilo kombo na ngai ezali nazonga kasi matere kaneto alezema kaneto alezema kaneto alezema tena bambula yo kweya bien oyo ezali benanga moko takinga en personne ngai moto nazoloba ngai takinga jete longol azongaka nsima te nazali na grand regret ya koyebisa bino makambo ezoleka sur mon nom et puis sur nkombo ya Abula Ngando bandeko na mokili soki olingi kozwa senga malamu nzambe akotia yo loboko mais soki omi okota na banzela moko boye osalire bato olelalela olobaki ngai Abula Ngando bandeko je voulais bon naza koapprendre bino lelo ke trio da sufa wana ide uteki na ngai takinga mingi bazokite me ngai nde takinga malgré tokoli ofu tokola eba minzoto wela depuis 80 ya succès ya kaneto toki na bacomédien toki na batata na mukandeya toki na bamukandeya bamilezi badanga Abula Ngando bamurumba bamutu na coupe batata na mukandeya tozalaki mo ebele mais mutu azalaki leader azalaka se moko na minzoto wela leader yaki ngai takinga bozomona ngai takinga o bozomona ye nde leader ya minzoto wela ufate naza idole na bino biso toza bana père Bifalo. Abula Ngando abali musala ya théâtre na année nini na âge nini? Na bandi musala ya théâtre na 1980-81. Ezalaki wapi bane ko répéter wapi? To bandai ko répéter na commune na Kinshasa. Tangu tolongwe na commune na Kinshasa toke koma na Kasavu. To bandana ni histoire wana yango na babengaka kabareli yoto. Wala bino nyonso esika mo bote baponaka bino baselektionaka bino. Tozalaka na bamafura na danga murumba biso nyonso tozalaka na kacha minzoto wela. Wala nombre combien? Bon normalement so nabike na sangisa nombre 10 personnes eza muke poto tanga pe na bato bazaka na se o babetaka musique. Tozana bato babetaka musique na biso tosala théâtre. Mais nakokamwa même sebino nano danga murumba Abula Ngando trio da sufa mais bango bazali danga murumba Abula Ngando da elingo bakola danga su elingo ba souplesse ndeye wana murumba na quartier obenga ye souplesse po azaka gardien azaki fanatique ya ebengo vieux moko ebengo souplesse azali pe bijoutier Abula Ngando ye wana fasco mais na kolobana mingi te na bika na mokuse escroquerie ezali mabe da sufa danga souplesse fasco donc danga murumba Abula Ngando na compliqué ndenge wana po yoke na yebi bango bien danga aza kovanda na commune ya Kisasa na coin ya Kindu na plateau. Abula Ngando aza kovanda na Kibati
Soko otelemi na plateau, otelisi elongi na bokasa. Okoti, premier parcelle, deuxième na droite. Le pont de Bango Yawa. Mourumba zai kovanda na avenue de l'école. Donc après plateau, avenue de l'école, c'est ma bokasa. Na Luvungi wana, na kwe avenue de l'école, et sika Mourumba souplesse azai kovanda. Ngai na kovanda na Ngungu, na plateau. Okoti Ngungu, opesi mkongo na ka on atra. Okoti Ngungu, premier parcelle, deuxième, troisième na gauche. Ngala kina Ngungu 71. Biso ne subana commune ya Kisasa. Ngala kidi na nzoto kala. Abula ngaka ga master na ngai na souplesse. Ngungu baba master na ngai ya quartier. Danga ki petit na biso. Meta ngala comme chef ya Minzoto na bendi ba master na nga. Na bendi be petit na. Sur ce théâtre ya Kaneto ya takinga zonga rasimate on a ute betela bio moi avec extrait. Sikoyo idée ya kinengeni tango na monique sorte de bédico parce que donc on a deux versions. Tantôt to beta concert à Pamba na ba danse Kaneto. Tantôt to beta théâtre. Mais sorte de bédico concert à Pamba ba montant de zora repos danga bulangando Mourumba bazo buja ko bima. Parce que moi comédie moko ba misato. Mais et le bon c'est tellement succès et puis c'est bango balongwa. Balongwe na bango, balongwe na Minzoto ba sali trio d'Asufa. Ba kena ndenge na bango. Il fallait pas qu'il parce que koyoka na éviter entre bango na père bifalo parce que bango misato wana baza na religion na ko ba comme religion de po il faut pas poser question na soi-disant Mourumba et pas de soi-disant Abula Ngando. Pour poser question na bazaki na religion ni. Ezali. Tango a récupérer nga na koti na kati ya Minzoto wela toye ko sala opérette taking. Tango to sali yango takinga ayeko lia biso mbongo na Suzanne la Maison Blanche. To tuni takinga keno situation eza ndenge nini. Ti takinga toye ko kabwana. Toye ko sala les trois trio d'Asufa. Na kenda tie pa ya danga na Kingabwa. Hein? Bazo sema na église ni. Alors balongwa ki na bango bakei ko sa ko ba pumwela ba zuma papo na bango bakei. Muntu azoko bakei ye muru ye Abula Ngando. Mais quelqu'un a arrêté. Il ne faut pas kangaï. Et puis rapidement, ce qui peut dire solution eye ndeko ya Kinshasa tunanga indini o pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa, na pine korpa, et pa ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo, a maîtriser ma solo, bota la binomoko, ndenge ni mituka, ezali kosokwama, avec impact idéologie, bazo bete ngoma partout, de façon que, engenga, est comme propre, awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni melanga ike soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kosoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard veut dire ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana des services awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kin gravitage ezalaka place moko na pine corpa et puis tosaka so ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pine na machine na ba demande pine et puis tobamba ba pine na ba mèche la mèche elingo ba onati sete mbamo tolongo sete te mèche na na système mikili bala poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba bala biso c'est pas comme ça mais tosaka ba demande pine
bamachine ya pine eza kuna bademonte pine ekodemonte pine ekomonte pine gente ekobeba te tozosaka na mai mélange avec des produits. soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na komini ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Merci Bendeko. Tulandi bongo artiste ato takinga. Boyoki. Nzamba sungi lelo azi producteur oza ko produire première œuvre o asali. Boyoka to sape œuvre o ya mibale ya bana etike. Ya bana etike ezana no libre et sur le producteur te. Donc bat le pona ba pata kinga baza ba icône ya mboka na biso to sepela ninga za toujours vivant. To sepela to tie pena maboko. Ko tsema maboko sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan moral. Donc, tu soutenir rien. Mais ça va y connaître peut-être autre petit gars. Bah on y sur la bah comment kende kende. Bah maman wa sur la kenda. Donc papa ma baku, bah kebele, bah papa chef, bah papa koeli, bah kei ebele bah oy bah tikali na bazana bo moy. Chers amis, il faut tous arna bango malade. Il faut tous soutenir na bango. Ko mboka na biso e soutenir na bango te. Mboka nda o soutenir ba so ba kufi. Baye ba cercle minene, baye ba salisi ba obseka minene nde mboka ebimi. Balaki se ba drapeau oh boy mais tant que baza vivant boy mboka na biso ki pa bango te. Mboka qui pa bango te. Oh ba c'est ça tout le monde. Na ba miki wa na politique lelo. Bala na ba mama ba perete ba papa takingi. Mais nous ça va passer ça na mboka mona Congo et négligé ba artiste. Ba tout artiste ka raté. Ba négligé ba tout le monde. Et ça, la République démocratique du Congo. Vous avez dit, papa Taking, il faut qu'on soutenir papa. Il faut te soutenir. Il faut te soutenir. Est-ce papa Taking a béni ou pas tout à monter à béni, mais au moins, mais tant qu'il y a la finance, il faut en décoller. Le bon tour, on peut ça appelle sur l'ambiance. Pour qu'ambiance, c'est bon. Au bien, papa Taking, ça va plaisir. Papa Taking en dernier. Ah, je vais 20 heures, je vais 50 heures. Le quoi l'État qui parle bangoté, il faut bisonner s'il faut batuzana bango to ko soutenir bango soki toko qui sont bien zamba toucher moté ma pour ko soutenir mutu ezara ine mabota bana mutu ali ko soutenir mutu ba forcété na c'est SOST na zolo par rapport et ba valeur bazana na mboka la République démocratique du Congo tu appelles c'est tout vraiment son service de sous karaming des obima et yami ba les alipé déjà bien tourné déjà ban étiquette. Si vous avez un bon yo, vous produiriez. Il y a un système de go, ça va YouTube, ça c'est un bon à YouTube. Il y a un œuvre là. Vous pouvez essayer bon aux œuvres là, au YouTube, vous avez un bon sur l'incolère. Mbo cannabiso, il faut y avoir quand même vraiment si vous payez quand même qu'on respecte l'artiste. Nous qui est c'est monté la coupé à son angéli. Nana rien qui peut payer les sous. Nana qui va ça va succès là papa dangawana ba jouer ba jouer sur ça Kinshasa. Nana qui va papa jouer. Tout est to bossa na bango ngabo. Mukoto yo ngako SOS. Papa jouer so boy papa takinga boy papa moto na couper boy bali miso ekomi pai. Et son za masimo lima mudu moko yo kati ko lolendo ya ba gouvernement. C'est que ça on est là. Il y a tant de millénaires, tout, mais tant que ça vivant, gouvernement qui va artiste dans la vie. Et ça m'a mingi. Tout le monde a dit ça, Radio Kula, il y a une émission dans Mpasa. Avant couper artiste, Radio Kula, couper là dans Mpasa. C'est vrai. Quelqu'un va aux ambongo, il ne faut pas qu'on ça va venir, oui. Voilà. Il y a la vie privée, mais pas œuvre, on va ça la raison pour Namboka. Et tout le monde a culture Yamboka. Ça dit que Mboka et qui par bango n'a pas droit de bango comme il faut. Il faut mourir qui va bango n'a pas droit de bango. Vie pour vous avez pour faire mouton. Pourquoi ça a bossé la politique, vie privée dans la vie privée. Comment vous avez oui, mais sur les camots tels que vous problème de la politique, il faut famille politique, il faut pas l'enlever. Il faut pas soutenir les sur les camots. Ça, on est en clair. Comme c'est comme autant on ne peut pas bon ça vie na bangote.
Oui, mais les Camerounais aux abos au sein de la vie pouvez n'avoir ici pété. Mais par rapport à Moussa au Salaki, au cas où vous allez qui l'en au Salaki au Salaki, bah vous soutenir rien. Papa Takinga il est vivant. Nzamba nene a sauté ses liwa pour Nzamba Zanzambe. Lelo azana groupe nae boyoki azo travailler en Angola et puis na Kinshasa. Nazo plus pour na mission. Nazo na Yolo, j'étais le premier personne à papa Takinga ninga butanga punga kala en 2013, c'était toujours avec du public. La Kino na Yolo. Mais moi j'étais encore trop jeune. C'est la première fois que je suis à Kinshasa. Nous avons papa Takinga na Yolo. Quand on a besoin de voir une chose qui est sur la gueule, on a répété la intermatongi. Na kino on sur la intermatongi. On a joué plusieurs fois. On a dosé sur les lots qu'on a éclairci sur les Cambouya artistes oyo, soi-disant Aboulangan. Merci beaucoup à toi, Santos Dégir, chef d'entreprise. Merci beaucoup à mon grand frère Zéo Zoro Moto Gachira à côté là. Nzamba Pambolayo, pour tout manger là depuis Paris. Nzambe A Pambolayo. Venanga Bazar la cosmétique, mon conseiller dans l'ombre. Nzamba Pambolayo sur vos années à Paris. En tout cas, colonel Freddy Lumbuenadio. Nzamba Pambolayo sur vos années, colonel Freddy Lumbuenadio. Héros dans l'ombre. Nzambe A Pambolayo, Rive Kono. Le grand prêtre de Rive Kono. Nzambe A Pambolayo, va représenter les grands prêtres de Rive Kono. Didier Massouki est toujours à côté de toi. Donc, Baluka, Nini. Yo so gagné Oya Yoki. Oya Bobo ya Boy, mais vérité, ça n'est moi. Aux autres, il y a une musique. Au Luka, il y a une sima moi cité. Moi cité, je vais laisser sa carrière là, ça va ôter. Yo so, bon, ça vient. Merci beaucoup. Tout le monde est bon vraiment dans la prochaine édition. Soutenez notre artiste. Et vous avez malade, Momingi, Takinga, te soutenir. Et vous avez malade, Momingi. Puis tu m'as encore une fois. Tout le monde a dit Mbalassimo. Et au revoir. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bonhomme des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukineko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kilema tukinde Wap kilelo ndiko Izane fe Wap kilelo ndiko Tuko sepela Nimo kupe Oye bunenga vide public Ebinga kea Wamisise kwa komedi